salo et comme kitoko hein. Donc ezana batumoko comme on a bango IIP. Ezana anglais. Investing in people. Kotia makoki na kati ya batu po batu bakoma makasi. IIP ASBL. Il y a madame Raissa Malou. Comme on a eu maman Raissa Malou. Yende mutu apesa ki biso mbongo. ONG na bango apesa ki biso mbongo. To sombi baban oyo, to salisi baban oyo, o bofani. Omoni eza kitoko eza baban sika. To salisi baban oyo, to tie couleur na mur, to bâti porte, to tie ba fenêtre, na likolo pe moni to tie na étage, na salle à classe à likolo pe to tie porte. Donc ASBL on a comme nango IIP. Bango ne mutu ba pesi biso mbongo oyo esalisi biso to tonga salo. Baba ezalaki ya kokufa ya kala so vandi mo bouchezade eza kolingana baseke andako kata biso bilamba me mama Raissa abonisi baba yango naseki ye matondo ona ngamu la discipline policière natangisaka na ete oyo ebengami na komo ya Institut Saint-Etienne nazali kolakisi na kelasi ya minene. Bon, napesi matondo mingi na mama Raissa na maréunion soko asali mpona kati ya ekelo na biso mpona kotala nanu liboso kelasi oyo ezalaki enuni ekomi salite me lelo oyo kelasi ekomi kitoko bana bakomi kotanga na lolenge ya malamu yango wana napesi ye matondo mingi lelo ezali kaka biso te balakisi na bana kelasi kozala esengo meme bakoti ntango bazali koya kotika bana bango na kati ya ekelo bazali kosepela mingi na mosala ya mama Raissa asali na kati ya ekelo na biso yango wana nasengi na Nzambe apesa ye lisusu bambula bongama po ete akoba lisusu kosala makambo ya malamu na kati ya ekelo